la police à l'école d'école mon côté à comme policier bakawana eze belé na Kisasa pour nous aborder dossier on a un dossier c'est pour interpeller le VPM de l'intérieur et sécurité que les changements ou les renforcements de l'autorité de l'État dans cette nation et cause à malobaté mais il faut acte, il faut qu'on les canaba acte policier wana ayeba ke azali kola mauvais côté et puis azali mokonzi ya civilité ayeba ko battre la bande na ye ça là ezali prérogative na ye soki policier a meke un peu ko se dérailler et sengeli mobeko benda ye e zongisa ye beta mbata ayeba ke policier bako bete be mbata policier akoli ape fimbo policier akokota pe boloko et sengeli makambo wana ezonga na mboka oyo tant que makambo wana ezali te ba décision ya mnoko ba décision ya maloba mboka oyo toko zala kaka bongo moto na moto ali ko sala makambo yolenga lingi et likama ekozala te mobeko ekoloba te. Ce n'est pas normal dans un pays sérieux, mes très chers compatriotes, mes très chers et estimés compatriotes, Bana Congo Boyo Kangai, on ne peut pas interpeller quelqu'un sans preuve ou sans note technique qui prouve à suffisance que cet homme-là qui est en tenue, il y a police, azana droit ya kotia yo menote a menote yo to akanga yo. Au Congo, à Kinshasa, un policier peut tout faire pensant qu'il est au-dessus de la loi et comme il est face à un peuple affaibli, à un peuple qui ne connaît pas ses devoirs et ses droits, après tracasserie mais bino moko commission policier mituma kasi bino bobenga ba policier bakonzi mokonzi na sel nini mon général yo général aza mon général na yo moto kobenga général mon général eza moto na unité moko na ye baninga ne ba policier to ba mususu baza na ba bateli wana ba agent de l'ordre yo okobenga mon général te aza mon général na yo te. Ce sont des fautes auto-accumulées, au na yango. C'est yango de commissaire biso lelo. Faible liboso à policiers, ils ont manipulé pensant qu'ils sont au-dessus de la loi et baza ba kondi à peuple. Policiers aza mo kondi à peuple te. Policiers aza agent de l'ordre. Aza wana pour kocha ordre. Et la kisinine, a kocha ordre bisika désordre eza. Parce qu'on parle, il y a kocha ordre là où il y a les désordres. Mais quand il n'y a pas désordre, aujourd'hui nous vivons le contraire. C'est ma policier et bien à la base, il y a ma kamutozobika. Le même pérennisation, il y a insécurité. Ma kamutali phénomène de banditisme urbain. Cause dans les années, nous avons ma policier, ma likana formation T. Ba créer cop na bango, système il y a d'éclaireur et ils ont continué tilelo malgré le général Aloba. Il est temps que quand un général parle exécution et salémi neto yaki n'époque général Kanyama c'est le contraire général Adana Lobanaye bato sakete. Ce n'est pas normal. Tout ça pourquoi? Parce que il n'y a pas de décision responsable, parce que il n'y a pas de retombées dignes aux policiers, quel que soit grade naye, major nani asali mbeba, général apesi tinda ale bakangiye, même un major asali mabe, un lieutenant oyaza en fonction aza na etinda na ye akokanga ye apesi ba memi na boloko akendolo asali prison et puis prison ngo tomo na boloko lokola oyo ancien ministre ya santé ndeko Oli Ilunga boye bien non à l'époque ya kala azalaka ministre de la santé bakanga ye après Covid asali 5 ans ya boloko et 5 ans na ye ekoki atosi yango Bande Konangai. Bakanga, je pense en 2019 ou 2018. Et le haut Bande Konangai, Yewana, Aouchobima, après avoir purgé, c'est 5 ans. Bandeko, nous avons au Congo, à Kinshasa, des faux policiers. Bofungo la miss. Nalingi Léona Benda Binoma, parce que, Baka Oekomozonga Lisusu. Baturobenga, la Koutena Batumoko, quelque part, Congomani. Zongela makambu ya ko interpeller ba policier
tozo kokate tracasserie ba éclaireur ezongi lisu na ba commune et mati lisu makasi ah lokole mati na bi lelo na kolobela yango ata pendant 30 minutes na kozongisa ko conscientiser ba policiers et puis na ba population ba yeba ba prérogative na bango bandeko o kongomani oko bolanda image oyo na kolakisaka bino yango bomona que nous avons aussi de faux policiers et sengeli tata VPM intérieur ba service ba meka ko sala recensement ya koyeba qui est policier qui ne l'est pas ko lata tenir la kisi mutu te za policier ba somba PPT a salisha ko pa lati to na mboka o mutu ba ko se permettre ça la union soit lingi donc bande ko ngai bolanda bogo so sura ete makambo ko ngoma ya likolo ba awa eza makambo o ezali vraiment fondé pe ezali na ba preuve na yango bokolanda image wana boko sosola ke ya aussi des faux policiers ceux qui mi balé o bakangamaki so ndambo bakangamaki seke ba musubu azali bolanda policier va tenir wapi ouais na kufanya na pesa kama loba makasi nazo katoza ki tenir policier wapi ouais na kufanya na mbali na kutana na pesa papa le qui a kufui a vu tenir papa là qui a comment opérer ngwa comme policier c'est comment balalu wane mutakuta ya ba biso to loka mutakota konta papa te kanga munoko na tokei yo teni ozuango wapi na kinesi loba makasi akendaka sape ya pompe akomi kuna pe osisi sape ya pompe matona zongi ndako na bi na kendi dana message c'est ya police jamais on a dit que simba te kana la takati na police na bisi babale la sina sa mai na kwashi la ngi mbishi yo tikana na sima sala makasi na yako ko police makasi yango sa kene après aussi na sali musala mikimbo kama zoma senati ko sensi de 8 c'est pas nani kasale ni ngana na kwa mimi kubati zile commandant utazangana pa longwa mso utikana commandant c'est-à-dire à mon avis ça ce sont des tenues lorsque les policiers lavent leur tenue, ils sèchent ça, ils viennent, ils volent, ils récupèrent ça, ils portent et puis ils commencent à agir comme policiers pendant la nuit, puisque pendant la journée ils ne peuvent pas agir. Pendant la nuit, ils agissent comme policiers. Il y a d'autres même qui peuvent agir, ils peuvent aussi agir pendant la journée. Et là, on ne saura pas que ce sont de vrais policiers ou des faux policiers. Donc là, c'est très grave. Ces gens ici, ils doivent aller à l'autorité militaire. Puisqu'on ne peut pas, on ne peut même pas les garder ici. On les arrête, c'est procès verbal, on les amène à l'auditoire militaire. La police doit tenir wapi. Ouais, na kufanya na pesa kama loba makasi nazo katoza ki tenir police wapi. Ouais, na kufanya na mbali na kutana na pesa papa le qui a kufui a vu tenir papa là qui a comment opérer ngwa comme policier. C'est comment balalu wane mutakuta ya ba biso to loka mutakota konta papa te kanga munoko na tokei yo tenir ozuango wapi na kinesi loba makasi akendaka sape ya pompe akomi kuna pe osisi sape ya pompe matona zongi ndako na bi na kendi dana message c'est ya police jamais on a dit que simba te kana la takati na police na bisi babale la sina sa mai na kwashi la ngi mbishi yo tikana na sima sala makasi na yako police makasi yango sa kene après aussi na sali musala mikimbo kama zoma senati ko sensi de 8 c'est pas nani c'est pas nani kasale ni ngana na kwa mimi kubati zile commandant utazangana pa longwa mso utikana commandant mususu. C'est-à-dire à mon avis ça ce sont des tenues lorsque les policiers lavent leur tenue, ils sèchent ça, ils viennent, ils volent, ils récupèrent ça, ils portent et puis ils commencent à agir comme policiers pendant la nuit, puisque pendant la journée ils ne peuvent pas agir. Pendant la nuit, ils agissent comme policiers. Il y a d'autres même qui peuvent agir, ils peuvent aussi agir pendant la journée. Et là, on ne saura pas que ce sont de vrais policiers ou des faux policiers. Donc là, c'est très grave. Ces gens ici, ils doivent aller à l'autorité militaire. Puisqu'on ne peut pas, on ne peut même pas les garder ici. On les arrête, c'est procès verbal, on les amène à l'auditoire militaire. Voilà, bande konangai, bomoni binomoko, bolandi binomoko, botali binomoko. Tango kongomani akoloba ono kongomani alobaka. Bomoni
soki ngai na lobby Congoma na lingio loba bolandi ba preuve. Il y a des faux policiers et na kundoli makambo pona nini parce que le VPM ya intérieur et sécurité a lancé opération Yaboto Simibeko Kotosa Mibeko a lancé opération wana pour restaurer autorité de l'État na ville à Kinshasa. Pour restaurer autorité de l'État na mboka na biso. Nde ba lancé opération wana et pas VPM à intérieur Kotosa pour Kotosa Mibeko pour renforcer autorité de l'État. Bandeko nangai. Bandeko nangai. Bozala ekenge. Soyons vigilants, s'il vous plaît. Pour notre sécurité, respectons tous la loi et les règles de notre pays. Pour notre sécurité, pona kobate la manabiso. Pona kobomba manabiso, kobate la pona sécurité na biso peuple, biso banso. Toto sa mobeko pe ma bongisi maemaliko kamba ekolo. Respectons tous la loi et les règles. Très important. C'est la campagne qui a été lancée par le VPM de l'intérieur et sécurité, maître Jacques Machabani. Cette campagne nécessite notre collaboration et l'implication de tous. Respectons tous la loi du pays. Mais ça doit commencer aussi par ceux qui nous dirigent. Bakambi, Obaliko Kambabiso, ba ministre, ba PCA, ba DG. Respectons tous la loi du pays. Tout ça. Moto Salimbeba, Bosambi ça a été par rapport à Oyaza, mais Mobeko et Lobinini, qui dit la loi. Qui dit la loi. C'est ça un état de droit. C'est ça un pays. Ozo Kambama, un état de droit. Bandeko, na yebi sakabino bosimba yango pe bobosa na yango te. Policier aza mokonzi ya civil te. Policier aza mokonzi ya civil te. Policier aza mokonzi ya civil te. Aza mwana musala ya civil. Et seigneur koyeba yango. Oh non, pour azolo bango po akitsa biso, ce n'est pas ko kitsa policier. Non. Ba policier ba leka na formation ebili kam na zoloba. Montako silika oyaye na trafic d'influence à la tateni pour intimider ba civil. Ndeko omikosi civil a mokonzi na yo. Tenyo lati mutasomba wango civil. Contribution na somba la teni et outra pas civil apesa ba contribution apesa mpako et sombi teni na yo. Sokoto lati mbongo ya civil. Non civil nde patron, civil nde mokonzi. Et le problème là, qui yango. Biso moko population, biso moko peuple, biso moko ba Congomani topesi bato wana mapapu ba dominer. Nde lelo o tozo subir. Biso moko mbano ya bisika to tiaki ba policier pelo tozo bika mbano na yango. Et aujourd'hui on me parle avec l'éclaireur dans ma commune et ils ont continué. Malgré interdiction, malgré interdiction à Bakambia Likolo, que les policiers, les éclaireurs, les souciats et belé dans Kisasa, ils vont continuer, comme ça, la mossa na éclaireur. Et les éclaireurs, ils vont kuluna. Pourquoi les kuluna? Parce que les kuluna savent distinguer banandak, oso bakangi, bakope sambongo, na baninga na bango ba vrai kuluna. Alors eux, ils préfèrent arrêter les innocents. Montatiri Soukinaye, Kitoko. Le ministre exceptionnel Constant Moutamba alors elle a arrêté notre ministre exceptionnel, l'incontestable Constant Moutamba parce que Souki n'est belé Souki est synonyme à cause de la moins sérieux
kotia nzela na suki la gisi kozala moins sérieux te. Sinon même le prophète Joël Francis, un homme sérieux qu'il est, c'est qu'il n'est pas moins sérieux pas dans moins nzela na moto pour vous dire que ça coiffure et la question de moto moins sérieux. Il y a des éléments oyo et sengeli bino sala. Il y a des pratiques sengeli bo sala pour décortiquer koyeba ko investiguer ce moto wa naza réellement naza kuluna naza criminel. Mais arrêtez d'interpeller les gens pour la raison il y a salité. Oh non suki bakangie pour la suki pour la tiegi suki ba infraction moko ya soni. Il faut tout bana ko terminer makambo yo. Respectons tous la loi. Pour notre sécurité, respectons la loi et les règles. Policier, tu n'as pas le droit d'arrêter quelqu'un sans mandat d'arrêt. C'est très important. Pour la tenir la qui est là synonyme de que osa droit ya aussi mbanga osala onyo solingité. Il y a des faux policiers. Et même si vous êtes vrai policier, il y a toujours une note, il y a toujours une preuve qui stipule que vous avez le droit de m'arrêter. Il y a aucun ngai. Malgré la seule côté mokainga, il faut prouver yango avant la keno mangai la qui sa mokanda ba congomani ba kinoise et ba kinois et seigneur to zomayele. Ce pays est notre pays. Ce pays est nôtre. Cette nation nous appartient tous. Et sengeli to sauver yango bo kabela yango ba catégorie ba tout moko te et mboke koma ya bango te bino nde bokoma pesa bango yango ba koma peka lelo ba policier so ba komi iska ba komi wana et à cause na biso ba civil à cause na biso ba tout ba kinois à cause na bino nde bo komisi na niveau wana bo pesa bango esika bazaki ya bango te et ba yamba esika bo pesa bango lelo bino ozo compatir et il faut nous réveiller avec cette opération lancé par le VPM de l'intérieur qui veut réformer les services de sécurité en Bokanabiso, to se joindre na vision oyo, na opération oyo pour notre sécurité. Respectons la loi et les règles de notre pays. Bande konangai mbongwana mboka oyo ekolekaka na nzela ya kotosa mibeko na nzela ya justice. Justice la kisi kotosa mibeko. Justice ezali koboya injustice. Donc yango wana bande konangai toali censé ko accompagner ba opération oyo. Ce n'est pas en vain que depuis la semaine dernière, j'avais lancé l'opération soutenant tous les ministres d'État, ministres de la Justice, Constant Moutamba. Makambo Constant Moutamba li ko sala bande konangai ezali pas na changement mboka. Pourquoi? Parce que la clé du développement de cette nation, la clé du changement pour relever les défis de cette nation passe par une justice digne de ses noms. Parce que c'est la justice qui élève une nation. Ce n'est pas un bon projet. Ce n'est pas une belle vision. Il faut d'abord commencer par, malgré votre vision, que vous avez de relever ou de changer, de transformer la nation, ça passe d'abord par l'instauration d'une justice digne de ses noms, une justice équitable. Nul n'est au-dessus de la loi. Azala nani ayeba yango ke mbongwana ya mboka ebandaka na kotosa mibeko biso banso. Moto asali mabe o babenge ministre ake boloko. Moto asali mabe o policier ake boloko. Et puis policier ayeba ke aza mokonzi ya civilité. Oh pechola la kisarani la kisaya lokote. Pour ça ngeza biso no suye baké toza na mboka na biso. Botika complexe ya intimidation. Oh non, biso ne toza ba vrai congolais, nous sommes tous congolais. Inchi ya chebote dintunga je tout bon. Voilà ya iki ya beto yonso. Moto bangisa moto te. Ce pays nous appartient tous. Le loyer wana Constant Moutamba ba libérer ya ki ko ba soin na étranger pour ba empoisonner qui et tout ça liste likola liste otika tango te na ba ennemi ya mboka o basa liso ba blague to otika tango te liste likola liso mbote mwana mboka papa Joanemba mbote papa merci pingo mona wazo chwa mwa mikolo tozali toujours merci ngamba kamula yo dalina lobado papa kotengela biso mokanda moko awa oyo gouverneur de la ville akomaki si je me trompe pas
kuna itinéraire ya bachauffeur sozomona kingasani zando bakoma yango ndenge ezalaka na kala mais réaction moko te esalama te totambolaka te ata na desase timote lomoni ke non bakomi ndenge olobaki wana noki ce qui est mal dans ce pays c'est quoi suivi ezalaka te donc abimisi mokanda apesi loi mais suivi eza nango te bafue na bango mpo aolandela te ezosalama te. Deuxième des choses, tala niveau ya trahison oyo balingi basala fa mokonzi ya mboka papa na nga yo ozalaka mwana bongo omona basécurité oza na commune ya makala bafare ese baza wana mélange na baboyi na biso wana bengaka baboyi na biso bapolisier parceque otala eloko esalami bazwi bamongo batie na bapoche na bango bakotisi bainfiltre barécupere barwandais ya barwandais babimi basali mwa indisi ya kotobola prison po malokola bakotaki na lidusu wana oyo bafungolaki pena nde nafungola ale ya bandeko na bango mo bakongole bakomoluka basesofa bamoyo lidusu eza babima na bango ali bakomoboma bandeko na bango mpona mbongo batiaki na poto prevale mpona nini basolana na ntongo bango nyonso bakimaki eparke bazuki bango bayebiki so baza wana bakolandela bango bakanga bango eza trahison me naloba yango mikolo nyonso moto nyonso oyo aza na nsima ya mokonzi ya mboka osala malamu nzambe apambola ye oyo aza na nsima ya mokonzi ya mboka mpo atrahire ye afaire échouer na deuxième mandat nzambe afrape makasi azala moli na ye na bana na bakoko ya bakoko na ye nasi papa na nga nasepeli namoni oso kitoko makasi namona okaka makasi naki mokipe andeko mosuku akota batata makanisi metasete ya likambo wana itinéraire wana ya motuka esalama te merci mwana mboka esalama te nasiningo bilaba nana biso kaka mwana neti mwana loyenge suka nde yango esuki mabe po azoyana ndenge loyenge po azomuza zo na régi makala bafimbu oyo eza kongo oyo eza kongo merci papa alinga bakota batata makanisi papa tonnerre abengi biso na kisenso mais avec atumba glissele ngai video wana ya bafaux policier ya mbona zwa bapela bandeko bazobenga biso awo glissele ngai yango alo ndeko bengi biso wapi biso en direct on Hollande mwana mboko bengi biso wapi toza en direct bolo nangi naloba muke bonsoir papa mbote mwana mboka eloko nazoloba boye papa na ngai beta biloko ete mboka osiki tozobika lokola baétranger ou bien bakolo mboka comment un peuple na kati ya mboka na ye azovivre lokola étranger aza na protection moko te oyo ezotala gouvernement oyo ezotala l'état oyo ezotala sécurité na ye un peuple nete malheureux lokola congolais oyo tozovivre na mboka na biso ya pasi pe ya mawa comment un peuple azobima oyo azosala mosala ya l'état te un coopérant un débrouillard akobima kati mpona difficulté ya transport ozokuta bapolisier bakanga ye bakobotele mbongo ya transport bapolisier akomi kose cache na balie na batinel mpo aarrete kati ya population oyo azokende kobima koluka keli mboka tozovivre na insécurité oyo efi nyonso nazoloba oyo eza na route mokali na kimbatieke okei bakote ya proximité wana omati bakote ya suambante mpo na pentecote bamilie wana mama na insécurité papa na nga nazoyebisa yo likolo bauti koboma ta 3-4 personnes mais toti komona desandi te oyo ezotalisa comme bisri ayeba kosala nkete makambo wana ezoleka ndenge nini yebisa ngai mboko tokovivre estce toza na kati ya jungle banyama na banyama bakonzi baza te ou bien toza bapipe oyo tozodépendre na baautorité oyo bazogere biso en tout cas ezopesa biso mawa mpe soni ya pasi oyo alire ezokende boye ezoriske pepe tokorevandike tomboki tobomana kaka na bapolisi yango mpo majorité oyo bango moko batili biso na basociété ce sont les brigands bakuluna oyo bazalaki bantikuluna bakomisi bango bapolisier basimbisi bango banduki ya leta balati bango tena la polisi papa wana eza bacriminalité wana baforme bamilisi te lelo bakomi kobeta masasi par-ci par-là
ata yo moko tokosuka wapi na mboka o masasa leteki tokoli na Kinshasa wa manduki soki beti to balandela baye babali wana beti pona nini mais lelo na Kinshasa masasa atezo beta bakonti balandela rate ebeti pona nini esali nini efe nini tokoma kofifa lokola banyama atako to na chasse à l'homme on ce qui nzamba o izaki ataba chasser bazanini masasa soki beti cela fait likambo faut balandela bayeba ebeti pona nini babomi nyama nini bakuti nani basali nini etozozifa lokola banyama en tout cas na sepeli mingi papa pona émission na landa yango mingi nalenda bango mingi yango nazalaki na souci mingi na exprimer na émission oyo. Merci beaucoup mwana mboka, merci mokolo Congo. Très bien, biso nde bakolo mboka na émission oyo fait nayaka mingi ko rappeler bino mission na ngai ya liboso na émission mboko wa nani, c'est de nous interpeller, de nous rappeler que ce pays nous appartient. Koyeba identité na yo ke mboko eza yo bandeko na ngai et ko peso autorité ba ko agir lokola mukolo mboka. Parce que le problème est que l'autre même ba chinois ils vivent bien que nous. Chinois ko nani indien soka moni même autorité moko na magasin na ye a cause de téléphone a bengi po défense. A bengi po na sécurité na ye. Alors na moni batu mo baye awa est-ce que beaucoup ko tindela ngai batu il fait ça. Namboka na biso, il est sécurisé et bongo yo. Et sengeli koyeba que tu es dans ta nation, dans ton pays. On n'a pas deux pays, on n'a que les Congo. Et sengeli to lingamboka oyo. Moto alingi Congo akope sanzela te ba manipuler ye ba sakana na ye na mboka na ye. Non non non, moto ayebi kaza Congomani ya solo solo. Alingi mboka na ye akope sanzela na banti valeur te. Ce n'est qu'au Congo boni mutu bakangi innocent. Mais bisobans mboko mawe mais pourquoi pas bakangi motobilo bo intervenir te bo kenete bo pesa biso la preuve. C'est comme ça qu'une nation sérieuse doit marcher. Policier mwazo kanga mutu bino bozala ki bate o moni ki asaini le côté bosko mawe tena mboko bato ba l'électricité boté les melaye monsieur présente-toi olati teni esa preuve te que oza policier solo. Présente-toi. La guisa biso carte zo prouver que ça osa vraiment il y a solo ba ni police nationale congolaise na direction générale ba yebi ya solo l'inspection générale que osa policier osa na département nini osa na unité nini. C'est comme ça que le Congo c'est comme ça qu'un pays sérieux marche. Mais au Congo on paie. Donc même escroc moi koso mané pe teni ndé bomoni ba teni wana ba musuba escroc balata ba teni ba noko ba ngba kufa azu alati teni et belé baza wana. C'est comme ça que ça se passe hein? Alati ka teni le kolo moni teni alebia aza policier a solo te et sengeli bande kobo comme un esprit le mboka moto akomo Amerika moshoro abaye moshoro le milinga noir wana pena esprit koti bena baya gene banini ale a koti si esprit alati teni ale l'équipe la nzela abeti sokoto yo zomone le kola policier nzoka te escroc lukuta za policier te. Et il y a un kangi mokonzi na se mokonzi na salini nzoka te frère mbendre moboye alati ne tenu ko bengi mokonzi na salini ay police mokonzi na yo alors ndeko bengi biswat voilà ndeko akei bandeko ngana benda ka bino matoyi hein awa to an opération VPM intérieur à lancer à sécurité à lancer opération pour notre sécurité respectons la loi et les règles de notre pays. Et puis si ngai ndira pour atali sabino ba règle ngo moto na moto ayeba yango policier za mokonzi civil te o acharni maza acharni mate alors ndeko bengi biso na bengi na oui ndeko voilà bandeko bolanda vidéo ngai kaka vidéo wana e kongomana zolo babo ngai moi j'ai la preuve qu'il y a des faux policiers. Mais avec Katumba, glisser les gars et sous moi vidéo wana, ba policier ba olanda biso monake, ceux qui osent formation, osent bien formé, coup de chapeau et je suis fier de toi, policier Mboka Nangai, mais mon kondi Nangai te, policier Mboka Nangai na matondi longodia. Mais yeba qu'il y a des faux policiers, bazo fini sabino, le kola ba oy, botal, la vidéo. Mais avec Katumba, like ça. Policier va tenir wapi? Ouais, il n'a pas fait un Loba makasi nazo katoza ki tenir police wapi? oui, il n'a pas fait un
Papa le qui a coufri, a vu tenir papa là qui a comment opérer dans policier. C'est comment? Biso to loka muta kota konta papa te. Kanga munoko na tokei. Yo teni ozuango wapi? Loba makasi akendaka sape ya pompe akomi kuna pe osisi sape ya pompe ntango nazongi na ndako nabi nakembi dana misaki esengodi ya polisi jamai yango na sape ya pompe esimba te kana lataka te na polisi nayebisi babalelasinga sape ngai navange nakendimeshe yo tikana na nsima osala makasi naya kokoto Mais makasi yango osaki ndenge nini? Après aussi, la salle nous sommes avec une bombe. Dans la zone, c'est là, Au sens idéologique. c'est pas nan. C'est pas nan. la salle est là. La commune. Commandant, vous avez pas le mois. Nous sommes commandant. C'est-à-dire, à mon avis, ça ce sont des tenues, lorsque les policiers lavent leur tenue, ils sèchent ça, ils viennent, ils volent, ils récupèrent ça, ils portent, et puis ils commencent à agir comme policiers pendant la nuit, puisque pendant la journée, ils ne peuvent pas agir. Pendant la nuit, ils agissent comme policiers. Il y a d'autres même qui peuvent agir, ils peuvent aussi agir pendant la journée, et là, on ne saura pas que ce sont de vrais policiers ou des faux policiers. Donc là, c'est très grave. Ces gens ici, ils doivent aller à l'autorité militaire. Puisqu'on ne peut pas, on ne peut même pas les garder ici. On les arrête, c'est procès verbal, on les amène à l'auditoire militaire. Voilà, bande korangai. Kongomani alobaka na bilili na ba preuve. Ya ba de batu ngai mais Kongomani yo Kongomani Kongomani alobaka lokola moto nzela te. Nazali communicologue, j'ai fait la communication à l'université. Donc nazo sala mosala on atangeli classe na iba principe nango. Taba preuve. Allons de Kobeng Biswap. Oui, allons de na bengi bino na commune ya Ngalema. Tata la muka moi moké poto lando bien, la muka vraiment moké. Na bengi bino na commune ya Ngalema ngai. Mais est-ce que audio zo kana bien? Oui, nazo bien. OK. Nalobi na bengi bino na commune ya Ngalema par rapport à ce que je veux le la police va police. Na miki bino bonga tena na sujet moko kaka ya police mo atindela nga kapa tangi mo na ninga ndaku oyo menation ngai. Mon papa a bien sûr engagé Malimbisa biso, nous ne fonctionnons pas comme ça, vraiment bolimbisi. Yo agande kwa bengi biso son ninge koyokana poto ozo mwandi. Allô ndeko bengi biso wapi? Allô? Voilà, bengi biso wapi ndeko? Bonsoir. Mbote mwana mboko bengi biso wapi? Na bengi na commune Njili. Commune Njili? Nsele. Nsele tuzolanda o papa. Na bengi par rapport à policier. OK. La muka vraiment poto yoko bien pardon ndeko. Ouais, ba policier donc va comme ko tracasser biso donc moite okutana na no donc okutana policier na kuluna moite okutana na kuluna ke policier. Donc ndeza donc so okutana policier azo fuye china wadikale. Donc to ebite mbuka ngovo mato zo kende wa. Merci beaucoup tata. Alors, nayebi simine loko moko peuple bana kisasa. Nabiki bakino bazaba courage non? Mboko eza ya biso e komi tango bomoni policier akangi moninga na bino. Surtout omoni pena kasene loko te. Siko boyo ke na bango ma ndenge nini? Bo poussa na bo empêcher an mandeko wana bobi asali yo nini? La kisa biso mabe asali yo prouver yango. Bande ko to aussi ça tracasserie aussi là. Comment bino boza wana bomoni ndeko na sene lokote bakangi et puis bino bozo oh mawe ba policier ba légisi te bino nde boza ba peureux ba ye bakangi ndeko na bino bomoni ka sene lokote botiki ba mema ndenge nini preuve ni la kisi ke wana za vrai policier Congomana la kisi bino OK il y a des faux policiers alors comme nous sommes dans un pays de droit dans un pays où nous avons déjà une opération
de grande envergure qui venait d'être lancé par le VPM de l'intérieur, le patron de la sécurité de notre pays, à lobby, pour notre sécurité, respectons la loi et les règles. Alors, c'est lui, au moment où il y a un peu de beauté, les mélaillés, bon, la qui s'aille, qui m'a dit, biso. Mobete, mais bon, la qui s'aille, alors, on découvre un biso. Oui, on a bien une commune en Galima. Toujours là, papa. Oui. On a zéro papo. Loba papa. Omoni makambo yo toujours loba ya Eko kitafoli na ndako kuna eko ezozenga. Tobenga bango bapolisier indiscipliné oyo bazokota na kati ya bakartier kokende koyiba kosala babavire kokota na balabala kosala badésordre. Biso moko nde toyebi bato wana toza na bango bavasin toza na bango baami mais ntango nasa makambo wana tozodenonse te mais par après barepresaille nde tozolobake ndeka tayela biso likambo oyo nga naza na komi na Ngalema lelo ndenge nazoloba boye bato bakomi koregrete il a fallu force du progrès ezala po kulunga ezongi na intensité moko impossible. Or bakomi na wana bazaka bana na biso oyo biso toyebi bango oyo toyebi na badresse na bango mais toboyi kodévoile bango tokomi koloba kaka leta talela biso likambo oyo likambo ya bongo yebisanga komanda ya société oyo avandaka par exemple na kalu fungula ayeneti na Ngalema awa na quartier Ozone akoyeba kuluna ya quartier Ozone ndenge nini donc akoyeba te loba ezaki bati Ozone nde badenishe baloba te kingangi aza boye biso nde toyede leta na biso oye totikela leta charge si on aime cette république et donc cette république yako dévoiler ba ne ya asumo ituta oba ni créata ba révolte en catimini ils sont beaucoup ce sont mes frères ce sont nos sœurs et je regrette l'État c'est direct au lieu d'émission pour informer l'État qui est une action interview de monsieur et nous avons beaucoup sécurisé le temps peut-être mais le citoyen pour charger Allô? Voilà. Papa banayi kopesa biso ba makambo ezo sala ke kulune continue. Allô ndeko bengi biso wapi? Allô? Ana tabini bino depuis Kinkole na commune Sele. Tozolanda mwana mboka. Bona nina loba kaka bona tuna mwa motuna. Est-ce que mutuka oyo bapesi la police et ça pona batambola kanango pona deki bazozana mamoto bazotia na kati bazozana biluku msu bazotia na kati bakangi ba mama na bapondu bazu batie na kati na ba policier donc inazoyeba te surtout biso bana moto to komi donc bato mo lokola na ebitende na kolo bana mboka o de ba ko manipuler biso na degré moko donc mawaple asuika wana. Maïdisi Binelo Komoko Simba, peuple congolais, je ne vous appelle pas Yakobundana ba policier. Opération est lancée, nous journalistes nous parlons de ça parce que il est temps que le pays change. Le VPM de l'intérieur a compris que pour beaucoup changer, il faut mibeko ça là. Ba policier le baza à la base il y a violation mibeko belé et baza à la base il y a des ordres mingi na mboka na biso. Il est temps que ba faux policier wana ba kota boloko ba vrai obiso to yebi auto pesa la valeur bako bako benga na komba ba policier wana
non kozala likambo etali police ekomi lokola soni mpona nini parce que eza na mwa bato moko baye kobebisa profession ya police. Allô ndeko bengi biso wapi? Allô? Donc voilà ce que je disais, bakinoise pe bakinois esengeli toyeba ki policier aza mokonzi ya civil te. Biso moko topesa bango esika ba méritaki te elelo ba komi sikoyo kodomine biso. Alors que policier aza mwana musala ya civil. Poza wana pona kobatela civil non seulement ye mutu mais na biloko na ye. C'est ça le travail d'un policier. Mais biso na to komi mokonzi na salini mokonzi mokonzi de yana ko monela bino. Bayo kangayo mutazata la mokanda te. Ah. Bakangi pe bakena yo. Mais toza wapi? Nous sommes dans un pays où on prend l'état de droit. L'état de droit veut dire le respect des lois. Donc quand quelqu'un vient t'arrêter, à la question mokanda, t'as la mokanda pèse ordre de mission yango et tiningai, naza policier tel, nasala kana société tel, fonction ngeza boye, mokanda yango tanga avato kinenayo. Et puis ah nzambe, c'est comme ça que le pays doit marcher. C'est ça l'état de droit. Bonsoir Ezanga Eric Nansele. Lelo na quartier Mangengenge, moi na abeti papa na yembeli na mutu azui mbongo bongo ya azui bongo ya mutu na ye akimi nango. Ce n'est pas possible. Oui, allons de combien biswa. Allô comment? Mbote mwana mboka. Mbote. Ah, na kimbangu. Nous voyons sur la télévision pour éco et zongi la biso to kitisi volume à TV. Ndeko mabaya kitisa volume à TV na ndako po obosani principe à émission. Voilà. Toujours en danger. La police au vaso sala kwa quartier même ici la kinasa ni biso na kimante vaso tele marana entrée donc il va tangi mutu yo ke pour le moyen au défendre ninga tele ba on va baluki ba simbio ici na nzoto vaso tele mara et ba par exemple même sur la tenue civile nous ça ba on surtout biso na moto moyen voler kaizate ceux qui ka vous a des on attend aux ayo moko mutu wana eti embouteillage moi bino bolekeza te soki ka omei kodeklare boye bakangi seke biso bajeune nayebi te biso nyonso tokoma basoda po totambola malamu to ndenge yango wana moyen ya kodefendre mpe baningi eza te po soki odefendre baningi bamisusu aza na tenue civile okoyeba te na nsima na wale bakangi oyo lisusu na kati ya dik moyen odeklare eza te bazosenga mane 200 et quelques mille mo yango na mboko tokozwa yango wapi dollar ekomi cher mbongo moyen tovivre bien eza te bango na ndenge baomemela biso bango aza protéger biso na biloko na biso jipe bazomema biso wana ozokende ya bagénéral bazotia mosala na bango nini bazokende ya mpena bapolisi oyo ya merci beaucoup. Merci ndeko na ngai. Nayebisaka bapolisier ke bana moto baza bilanga ya bapolisier te. Ces motocyclistes sont des Congolais. Bokanga so asali mabe et puis réseau bokangeli ye. Et puis so il faut foutre amende. Et ça na bino te ba policier? Ha! Bo alo bo jikema. Alors ndeko ben biso wapi? Ezanga inde kuna ngai ezanga. Papa nazulu ba mingi pona ba kuteyaje matatu bala. OK. Donc là pour la télévision. Oui. Ah, tu sais volume à TV. OK. Ah, zéro na dingue na télévision papa. Très bien. Wana akokanga kaka bituka na ndenge moko wana matali kibala kana kechi wana kombone lopele roulage wana doti azosala biso mapena tera ba roulage lopele akoya kotensa omona kambiki mutuka akanga na bato pona nini tena biloka boye est-ce que to vivre boye na kata mboka na biso boye hein okomona so ba roulage baza te mais mituka ezotambola normal soko ba roulage baye kaka embouteillage ye makasi donc tata wana bolokele solution na matali kibala wana lopele wana
En tout cas, il y a un peu de sengi pour la bino batalita, bota la biso likambo. Merci beaucoup. Tout ça ba umbuta, tout ça ba na Congo. En tout cas, bota la biso likambo papa. Très bien. Merci beaucoup. L'État civil azama umba policier te. Bolongola na minoko na bino na lingi soko yoke loko wana te. Na lingi mutabe ngate o Congo man bakamuna zo te bino apo makamona yo kango lisute. Oh, policier, ya kangi moto, ça y est, le côté à Kangio. Ah, mais pas m'soubazabi. Levez-vous, défendez l'autre. Na o défendre, na o simba machete ou beta policier, na o beta nzetete. Mais bon, là, qui sait que Congolais, quand il maïele, ah, Congolais, bakangi moninga, boya ebele, ala qui sabino preuve, que amabe mouto, a kangeli mouto. Ya liboso, yé mouto, non, a se présenter. Oza policier, tenir la qui se dit que oza policier, tenir za elamba. Mutakola te lamba pe ya SNEL bokalisi be za agent SNEL bobenge ingénieur mais az ingénieur te azane mutumo azam nani peut-être asala métier mususu boy azane cordonnier azana na profession mususu mais bobenge ingénieur peut-être bomo na teni ya pianini ya SNEL nzo ataza muta SNEL te de bele wa cause de la policier la dit tenia police la qui gaza policier. Et c'est le moutoyer au Kangayo a pas se présenter. Vous êtes policier, ok. Votre carte, ok. La carte prouve que vous êtes policier. Alors moi, en tant qu'individu, en tant que citoyen, pourquoi vous m'arrêtez? Est-ce que je peux voir l'ordre de mission, la note qui vous autorise de m'arrêter? Est-ce que je peux voir la note? Vous lisez la note en question. Est-ce que notre le bongo? So le bongo te papa, mibeko, c'est notre pays. Din tunga je tu bonso. Boala ya ike abeto yonso. Hata dia de betukulo. Mboko eza biso banso. Alors ndeko ben biso wapi? Mboko eza biso ndeko na ngai. Alors, botika fachi to ko gate fachi yo telema oza mboka na yo, moto azo monela yo na mboka na yo. Ce n'est pas normal. Pour notre sécurité, respectons la loi et les règles du pays. Voilà l'opération. Alors, ne combien de la commune en Sélé. Oui. Toujours au Caillou. Bon, les premiers tabous, les gars, tout le monde dans l'état, la mission, congolais, il peut appeler ça dans le district où il y a Sélé. Après ça, nous peut ça dans le trafic, dans la station et la plaza. Parce que chaque 18 heures, il pour aller en moto, il n'a pas na kati moto ya carburant na kati ya station mais libre la police policier va y wana bazometa massage pour que baso moto donc là moto tuna dit par moto za la tracasserie pour moi za nga mwana moto te mais na sepela te batuna dit par moi ko sala tracasserie pour la moto ou bien ko sala tracasserie pour la population donc ya ko luka pour mabe donc le problème ngana tsinga l'état congolais ngana dit pour wana na moi na moto mona na moti. Tout le monde a 18 et 17 ans. Pour ça, la tracasserie, donc il y a un maté. La prestation, elle est au salon. On a montré comment on a dans le réunion. On a balle dans ma chambre. En balle dans ma chambre, mon application à plaza. 10 points ici, tu en as. Tu as dit que ça 10 points d'ara, nini. Merci de Kourangay. Merci, mon Mboka. Très bien. Bakambia sécurité, botala likamboyo. Je pense que les Cambétali arrestation à ma moto et comment tellement cop pour les raccourcis. Bah commissaire au cop na bango. Chers policiers, bah motocyclistes, bah étrangers, bah pété. Ils sont dans leur pays, ils sont dans leur ville. Kinshasa et sa ville yaba na moto wana basala ka moto wana. Alors ce qui moto sali mabe bokangiye botalisi mbeba na ye et puis akofuta c'est l'homme be koli konzi. Allô? Allô de combien biso wapi? Oui, bonjour. Mbote papa. Mbote. Na bengi bino na commune ya Lemba, na juste na triangle ya campus. OK. Pour ante station ya na porte na campus vers campus et puis bypass. OK. Alors, problème de biso zani awa. Tout ça un problème, il y a tracasserie, il y a la police où il va bengi chez nous. Génie. Il était à chez nous, ce qui est aussi wapi.
Donc, bazar ta opération, je dis opération 100 000. Alors, il faut l'unité wana qui pas âge à l'unité. On a la papa, il y a 3 âges. On a la chaîne, on a la moitié de l'Opalie. Donc, qui pas RT, au Kangayo, j'ai basinga au batanga bilamba, au linga bien le cola bangulu. Atandi bien ngulungo, pas de nombre au moins il y a 20 ou 30 personnes. Quand le nombre wana, parce qu'il a dit aussi, ça repose sur la carte à cachot. On a des caméras pour s'embattre. Il y a des caméras d'opération pour ta famille. Donc, maintenant, tu vois, c'est un ensemble d'Italie. Même si vous avez une intervention générale, on va dire que la générale ou la T. Donc, la générale ou la T. Donc, on va pas avoir une conservation. Donc, le salaire, on va dire en moi. Donc, tant qu'on suit 30 personnes, on va dire, chaque minute, 100 000, ça va coûter ta qualité. On va en combien. Alors, Batouana a tout bien pardon. Donc, pendant juste la prière, il y a campus au côté vert, donc il y a campus de la Katiwana. Ce qui est au loin, il y a juste l'arrêt courant. Entrée à l'English Tawana. Mais entrée à l'English Tawana, ce qui est au Mati Yango. Donc, il faut créer tout opération 100 000. La commune de Makal. Donc, opération 100 000. Donc, sur la Tanguy, la ligne de la Tinda, donc, ils sont constants à dire qu'ils ont comme côté. C'est à 100 000 humains. Ce qu'on continue à l'English, ça va en train de pouvoir l'English, ça va virage avec les causes. Le virage avec les causes, avec les causes de virage. Donc, il a dit là, sur cette nouvelle, il y a génie de ce donc, partout, on a pas mordant pour sa qualité. On a mordant pour sa qualité. Donc, à deux autres, vous voyez, pour mieux au bout de la colonne qui est policier. Merci beaucoup. Le policier a commis insécurité de la peuple. Merci, Ndeko. On a opéré la colonne qui est policier. Merci. Police a commis danger public de la population. Merci, Ndeko Nangai. Allô, Ndeko Benbiswat. Allô? Allô, Ndeko? Oui, allô, chef. Ouais, papa Benbiswat. Nazolanda émission en direct na intervenir kaka na ka ndeko na biso be mususu makala utoloba Beta biloko. Donc eloba utoloba awa eza juste normal donc to vivre ango surtout biso ba jeune ya makala la police wa utotanga kombo wana na virage wana na virage wana ya Prince Lengesa aujourd'hui Jemi aujourd'hui Tuluangu aujourd'hui na y compris même unité na biso ya la police à Singa pote ya Singa wana donc parce que tout est dans makalo aujourd'hui Kindundu Bungudi Ngamangana tous les postes dans makala basa. Voilà. To commune Asuka déjà tous quelques appels. Claude Mavinga a comprendre la réalité to kutena yango awa. Donc yep à en pâtir na moins 5 minutes. Bonsoir Ezandeko Jonathan na Masina. Awa to tambolaka lisusu na ba faux soda. Ba leki ebele. Bazo kanga bikanga kanga siotu ba oyo ya ekila na Sukambundu. Alors bakonzi botela makambo ya précision ya ngwana bokanga bato oyo. Alors Ndeko Benbiso wapi? Ndeko auto Jonathan, auto comme la biso? Ok, toujours landa yo. Ah? Toujours kayo. Donc bikanga kanga. Ya bikanga kanga. Ah. Bila wana biso, bila wana baoni ba biso ba jeune. Le biso ba jeune comment une fraction. Merci Ndeko Nanga. Ba jeune comment une fraction. Très bien. OK. Ba jeune baza bilanga ya ba policier te. Poto bongisa mboka na biso, il faut toyeba ko éradiquer ba bêtises. Ça ce sont des bêtises. Oeza ba bêtises autoropé sanzela te na mboka na biso. Chers policiers, arrêtez de salir l'image de notre nation, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
et ne donnez pas un dégoût aux Congolais à Kobika Namboka na bango. Allons de combien bisouat. Allô? Allô, bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, mon Amboko Bengi bisouat. Il y a bien au quartier 3. Toujours là d'ailleurs. Oui, bon, juste, na le ministère intérieur a lancé l'opération mobile. On a besoin justement des opérations. Opération ezali pour la sécurité na biso population pe mboka na biso toto samibeko pe ba makambonio c'est-à-dire ba règle ya mboka yango ne ko sala mboka etoma malo pour ba policier ko tika tracasserie biso peuple pe toto samibeko ya nzela na bisika tozali. Voilà opération on toli ko lobela après ko dénoncer ba anti-valeur pe ko interpeller ba couche sociale nyonso ya mboka na ba policier na ba civil ba nyonso. Merci. Voilà. Alors, toujours Kinidana Souka, je l'ai dit que Ndeko Mavinga à comprendre. Alors, Ndeko Beng Bissoa. Oui, moi, Namboka. Oui, nous avons trouvé un bureau dans triangle à campus. On a précisé place bien. Donc, quartier na Bissoana, pas de Natayango, quartier. Bon, il a entré la machine, donc la potable charge de la polo. Alors, la police wana où il y a génie, même kutu au chana, par exemple, la sabotage à buter. Même tout au chana, la sabotage pour te réputation il y a la police. Alors, la client la campus wana dans la système beaucoup qui dans la papa le condé à ça comme ça très bien. Parce que ça va très bien. Donc, quand on a pris mon côté, il y a des policiers qui ont été en campus. Mais si on continue à garder ce qu'on a génie, on a bangonde, il a pas de salir population. Même ça dit son nom. Loi ya ngoko kanga patu ba singa ko ngulu. Nani ngakota loi wana? Nani ngakota loi wana? Vraiment tout cas de comment sur la police, il y a génie qui ça va s'idali diapa. Merci. 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 Alors, Bandeko Bakambi Mboka. Makambu bana mboka balikolo ba awa, ce n'est pas pour vous plaire ou ce n'est pas pour nous silika pour nous que nous avons la haine contre les policiers, non. Nous sommes en colère contre les faux policiers et ceux-là au baliko ternir image ya police en mboka na biso bo se saisir na bango. Allons de kubeng biso wapi? Excusez. Na mikondo précisément na sima ngwanja. Na mikondo. Toujours kayo. Oui. Mingi ozo kayo bazolo bakela policier bazo sala mabe. Nous c'est ça policier té. Ils a bana oyo biso toboti ya mikeo ozomona bango lokola batu ya solo. Ndi bazo sala mabe babengi ba policier ba kotaka chere batu. OK, ba éclairer. Bana oyo ba quartier bano bazo boya ke ba policier bazo kanga bango trop. Bango ndi bazo sala mabe. Baza bakuluna. Bakuluna kwa balingi batu batambola te na nzela bapapa bakende misala te kobuka bandako batu makamwizi ya mabe policier ko kanga bango balobi policier ko kanga bango. OK, bango ndi bazo sala mabe. Kasi yango tolobiti esengeli ko ba ko identifier bato ba osala mabe parce que policiers na makoki wana ya ko sala recensement na kati ya quartier ba kuluna ba yebaniti. Wana fugo identifier ba chef à quartier ni ba koyeba makambo na nyoso parce que biso tozo ba makambo to marathon to kenda misala to kwa boka mabe sala ni babuki biloga batu bazo bona kata na ba chef police mwa pousa na pembeni zate. Merci beaucoup mon Mboka. Chacun est libre de mettre son point de vue. Alors to sugisi awa alors ndeko beng biso wapi? Allô? Oui. Oui, on a bien passé à communauté.
tozolanda papa po émission esili tozwa kaka nde yo. Ouais. Nayoki ndenge papa na ocholo bana. Bon, makambo azolobana ce sont les mensonges. Okay. Namona ndia mutabi ochobengana za policier. Pona kokanga ba policier za mabeti bakanga mutu aza na mbeba. Ana mbeba. Très bien. Bangosko bakoma ke kuluna ebunda makaba mona na kati. Soki ke kuluna esili ale bango babimi bandokanga ba innocent. Bikanga kanga kokanga mona batabi kete baparana ye bakolanda ye bakobimisa mbungu po wazwa ye. Yamoni kengala mona eza so bimia tena ba boulevard eza na banjili wana wa boulevard Lumumba na komona ba chipi so tambola. Bango bakanga bakolona te koma ka moto. Donc soki komi na banini otikala komona teke bakangi bakolona batie bango na kati ya jeep toujours a moto wa mama batume bazoteka kotrakase bango eske koma wana kolo bakia eza makambo kiao watu bazosala mbefa komi tungisa te mwana mboka nali journaliste d'investigation donc sur la seule émission pour le makambo na yebi nazana ba preuve nango que les policiers sont à la base et ba vie rebelle. Donc moto a sepelité aza policier yeba ke ye pas na makamboana mais nga makambo na likolo ba a ezali réfléchi avec preuve que ba policier belé baza à la base ya ba embouteillage yango to ali ko dénoncer yango que il faut siko okanga batu wana bali ko fingisa police mboka na biso et puis ko yebisa bango que policier aza mokonzi ya civil te policier aza mwana mosala ya civil aza na etinda ya kobatela la civil na biloko na ye merveille ka tumalina sisa na ozelaga opesa ngai ba image ba photo za nango wana to honorer un téléspectateur na biso azoli ko fêter anniversaire na ye lokola yo donc yo na ye eza mokola mbotama na bino et lokola boza ba bato ya émission mboko ya nani yo d'abord réalisateur ya émission mboko ya nani et sengeli kotombela bino mbutukulu ya mbote. Alors bongisi nanga ba photo mi balé wana merveille katumba poto zwa page rose ya ndeko trésor soki eza prête au salinga ici pour na silisa émission. Alors ndeko bengi biso wapi? Allô? Oui mwana mboko bengi biso wapi? Na njiri. Tozolanda yo. Bonsoir. Kiki sa volume ma TV. Moi biswa ndo wachangu. Biswa tuana na polisi ya boyu. Donc à passer il y a pour être il faut aller ba idée parce que merci ndeko ranga parti à présent luka ba idée présent ni fachi kasi yango biso dozo pesa idée awati makamwana est ministre intérieur est le président de la République était ministre intérieur et sécurité tout ce qui s'en appelle Asuka merveille ka tumanaze la ba image alors ndeko bengi biswapi mena yambaki yo tendeko na yambaki yo ndeko numéro 083 na yambaki yo po bengi mingi fallait te zo appeler kanisi na yo mais je pense que tu yambaki yo pe déjà. Alors merveille ka tumanali kozela yo pesa nga ba image ya anniversaire poto silisa émission tomemia ndeko trésor Mobiala oyo abotama mokolo moko. Joyeux anniversaire à merveille katumba Dileji Boadjimpe merveille Katumbalo le réalisateur principal de l'émission Mboko Anani nkola batela pa bombayo nkola memo mosika apeso mwasi ya malamu apeso mwasi oyo ayebi nzambe ayebi pe kolamba azala na susi pe ya libota na yo pe ya famille na yo akotosa baboti na yo nkola batela yo pa memo mosika merveille Katumba. Joyeux anniversaire Dileji Boadjimpe Mbutukulu ya mbote merveille Katumbalo yaba mama. Alors komitango osala choix ya koyeba avec Q marché nabi ki bazé belé mais il faut osala ya choix nani oyo akotambola na yo parce que ozokola âge ezopusana awalisu âge nsu bakisami eza âge à maturité eza âge à responsabilité
Alors mbutukuli ya mbote na yo bongisela nga ba ilili na yo et puis bongisela nga ba ilili pende ko trésor mubiala ope ozana yango kuna. Alors nazo banana na merveille katumba mbutukuli ya mbote Dile Jibwa Jimpe mbutukuli ya mbote toi merveille katumba katumbalo MK ya maman na habite na tanga maman ni ya quartier ni ya combine nini. Mais je dis seulement ya maman o alinga se retrouver na ye. Joyeux anniversaire merveille katumba mbutukuli ya mbote Dile Jibwa Jimpe et puis birthday to you nkola mimo mosika abatela yo apeso via molai pe apeso mwasi ya malamu parce que na dit que ozana roluka ndenge ni rubala nani nzamba pesa ngai mwasi ninga pesa kongomani Jules Vambema mwasi kitoko apeso pe mwasi kitoko ya malamu ayebi kolamba aza bizali malamu abanga ka pensambe mbota maelamu Dile Jibwa Jimpe à toi. Très bien. Alors, c'était un plaisir pour moi d'honorer ces grands hommes, le meilleur et le réalisateur principal de l'émission Mboko Yanani, Merveille Katumba, Oyo, Ezali Bongo, Lelo Mokolambota Manaye, Nazaki na obligation, peut devoir, Yako Memiaye, Kotombelaye, Mbotama et Lamu, joyeux anniversaire, Nayo, Mwana Mboka, Merveille Katumba, Mwana Yaba Mama. Pe Kongoma na lingio mingi nkolo abatela yo abaki selo isu ya mingi koleka amema yo mosika pe apeso bomo ya molai na pamboli yo pe nkolo apeso makasi ya koyeba kosala choix entre bango nyonso wana moko ya malamu oyo akolata lopete pe oto kende komelela biso tomelaka sucré tokenomela sucré. Je rappelle à tous les Congomans au Banana émission beaucoup que lobby to continuer à 21h juste dans même dossier. En attendant mais 24 mois c'est là image n'a dit quoi annoncer que lobby na 21h to en direct to continuer même sujet. Je pense que je profite na occasion il y a message il y a opération Oyo ministre il y a intérieur à lancer pour na koto samibeko pour la sécurité ya mboka na biso sécurité na biso moko toto samibe kwa mboka. Alors bande konangai to continuer même sujet bongisa makamba koloba lobi na lingiti to robert kongomani akomota tabana ozolobela nini yo lobi yeba ke émission bandaka na 21h juste kota na émission na 21h juste kanga komba chaîne kanga heure ya émission 21h juste soki na ndako courant ezate ou bien émission écoute liyo 21h ebeto libanda ndako kota kaka na Facebook na yo beta bomoko media okomona ekomisa chaîne na biso ya Facebook okoti osabone so kaka émission bandi batindi le message pas kongomani abandi émission mboko nani bandi okomona émission mboko ya nani e bandi et okomona kongomani Jules Vambemba en direct ya émission en ligne pour na ko réagir lobby na 21h juste donc kobo sanate pe kozanga te parce que na kozala en direct pour na kozwa bino mais avec tumbo kozwa yango na document de na Facebook na WhatsApp na document pour na format document donc bande konanga bali ko benga ka ebetala ba appel les autres en désordre donc to continuer lobby na 21h bande ko benga nga émission Cécile qui a on des annoncer na legi na memi akande ko na biso trésor wali ko na biso le les amokola mbota manaye. Merci à toi mais chaque Mputu Ray, je te salue. Tu nous suis depuis la commune de Kintambo, na Pesio Mbote Rey. Mais chaque Congoman na Pesio Mbote. Joyeux anniversaire, Dile Jibwa Jimpe, Mbutukuli ya Mbote, Nkola Batelayo, Ndekonangai, Trésor Mubiala. Que Dieu te garde, que Dieu te protège, que Dieu t'amène loin. Et que Nzambe wana, Asalo Lisubo Lamu, Congoman na Lingio Mingi. On a tombé Lio, Mbota Maelamu, ingénieur, Trésor Mubiala, les monteurs de l'autorité, M. Jokal, l'honorable premier vice-président du Sénat. Donc son monteur, il s'appelle M. Trésor Mubiala, Lelo Ezamo Kolambota Manaye. Alors Congomani Jules Vambemba, na émission Mboko Yanani, Moko Média Télévision, Totombelio, Ndeko Trésor Mubiala, Mbota Maelamu, Dile Jibwa Jimpe, Mbutukuli ya Mbote, Nkolo
abatela yo amema yo mosika. Merveille Katumba live, il y a joyeux anniversaire. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Voilà. Joyeux anniversaire, il s'appelle comme ça, Trésor Moubiala, les monteurs du chef des Jocal. Joyeux anniversaire à toi. Mboutoukou Liambote, du lait du bois, du mpé, moi, les Congomani Jules Vambemba, ton frère et mon précieux frère. Benjamin Tita, nous te souhaitons joyeux anniversaire à toi, Trésor Moubiala, ensemble. Madame Clarisse Mouika et tous les membres, Jessica Kabedi, JP Ibandulula, Ndeko, Beya, Batobanso, na Acadien, Kabunda, Batobanso, Batombelio, Mbotama Elamu, Ndeko, Moubiala, Trésor, les grands monteurs, Nkola Batelayo, Abombayo, pe ameo musika, bisoban sonande ko jansi, totombelio, mbotama elamu. Lobby, na 21h juste, avec le même plaisir, à la même heure, surtout avec les vôtres, votre humble serviteur, Kongoman Jules Vambemba Alingi Bino Mingi. Lobby na 21h, Kozangate, Kobosanate, qui est tout coq, qui chante aujourd'hui, Fitenef. Oui, Fitenef. Lobby, ils en ont beaucoup ensemble, et Kosimba. Il est temps que la vérité l'emporte sur le mensonge systémique, que les médiocres dégagent. Si vous ici les gens vraiment toujours souffrir dans le cas c'est ça qui est vraiment quand on te fait ça qui va députer on va pas lier va pas on va défendre des choses dans ma camp. Bon, problème ya courant et dans la catene en boka to sali un mois pour ya kaka kabutu et que ta catene to sali la catene mais bazo mais la mission facture l'état a zo contre la mission bongo narco barame et ya téléphone ah na bengi bino ka pona c'est bino que biso qui cherche à dire ça ko buka de là ya beta ya moque et ça c'est là ko buka la donc si tu vas mouler bandi le moyen c'est là ko le pesate